rigole. Naléli limite ma bé. Oleli hein. Naléli limite. Fais rigole. Ouais. Bonjour Fais rigole. Bonjour. Tu comprends la soirée mboula. Tu peux ça la bonne année de Belat. Bonne année, bonne fête. Na tout bazolanda bonne année na yo, joyeux Noël, tout ça. Je pense que fin de l'année nyoso. Et l'équipe nous avons battu le biseau. Donc il y a encore des togolo déjà quoi. Si quoi yo oli a bonne année à Noël pas kem keza la. Ah. Keza za oh tu veux que le cola. Non, je pense que na olia bonne année wa. Si Dieu le veut tant surtout on a programme on a fin de l'année parce que déjà na aussi na besquise et belé na bana à Chicago parce que samedi il fallait tous en à Chicago. États-Unis. Et quand on a biso ouais quand on a biso voyage na Nairobi Kenya contre état on est salmi donc tu raté interview dans l'ambassade. Donc on a aussi na besquise encore donc programme na biso kufite mes arts reporté et comme en février donc ban États-Unis sur babi que na biso bosomba ba ticket na bino bozela biso bolimbisi encore. Toya kaka avec producteur Jean-Louis Macabou. Donc courage quoi. Rendez-vous à Chicago l'année prochaine. L'année prochaine donc comme en février. Donc le quoi tokenda ko beta libanda ya mboka na Kenya Nairobi contre temps na yomte sali que nous voilà quoi. Kenya ngole ki bien. Kenya le kitoko en tout cas vraiment na kombo ya ba congolais no na sepeli makas parce que bateau yo bazalaki wana ezalaki ba communauté na bisoté ezalaki ba Kenyan o bazalaki ko yimba ba rumba mais eloko ekamusinga kaka banzembo ya sikate bazoyimba banzembo ya kala ba vitaima bazoyimba ba kama sutra bazoyimba ba 100 kg vraiment na yeko mona vraiment que no rumba ezelo moko etika la libela donc rumba ezelo mwa osara na honte et puis bazali ko respecter rumba makasi ba biso mo ba congolais toyeba ka valeur ya eloko tozana honte donc valeur ya rumba faut toyeba parce que les bandes ya mboka et ba étranger bazo se pe na rumba donc c'est que biso ba congolais tout ça toujours fort. Mais c'est pas un reproche pe bazo ça la offert. Pour yo ngoko ta sebene mingi alors que yo ba ozela yo côté ya ba rumba wana. Oui mais tout ça ba jeune. Donc il faut tous en a deux côtés. Il faut ko bina pour bina pesa ozo ça sport mo. Mais tout ça les deux côtés to ko tigala ka côté mo côté. Photo là on rappelle mo bo vient na biso de ba beta ba sebene ba bina ba chaud. Mais biso toujours combinant. Mais yo ba bitika sebene ko tika ka. Te to ko tika sebene. Te biso to combinant o mibale, to combiner rumba to combiner na sebene. Mosco na mere on rengen kyo ni wala zo. Voilà, album na biso na mere ya comptana na kombo bien. Et ça qu'est-ce que j'avais dit na mere rengen kyo. Na mnoko ni na mere. Na mnoko na biso na mnoko église na biso. En fait tozo ça là, to comme déjà dans janvier tozo clôturer to bandi ko ba dédicace ba blog belé avec soutien à boss le ventrier na Lukapa, yé mutaza au soutenir biso boss ventrier. Na remercier les sous encore boss ventrier so do na Lukapa. Na remercier on a nyonso za ko sala na kati ya mouvement na biso et puis nazo remercier mingi Peri Kapala et Grace na yeli susu et puis boss ventrier zo landa biso mamile la yewana donc so zo landa oyebi les boss quoi. Qu'est-ce que j'avais dit? Qu'est-ce que j'avais dit? Album, c'est quoi? Les albums. La boîte sans interdite, hein? Place de banda qui est derrière toi. Qui est derrière toi. Boîte noire. Initié sous Makambo. Voilà, donc si quoi. Il y a un autre qui sera aligné à la boîte noire. Tu sais quoi? Porte-monnaie. Non, ils sont alignés à boîte noire. Parce que si on a qu'une boîte noire, ils sont à la monotonie. Ok. Nous avons aligné Moussoussou. Prévané, nous avons manzé Moumou en Swahili. Ils ont vraiment bien sali fit na artiste moko kenyan nigérien. OK. On a sali na ye na Swahili. Titre nango eza Tucheze. Donc Nicolo Bageno tozo sala banzembo na album nanga bazoka o bawe kwatina banzembo ya anglais za na kati. Na banzembo suno imba mususu na sala effort que non ya on a bien nazo sala album on a précédé nazo sala malembe année prochaine pona offrir on a ba fano ba nyanga biso quoi. Tucheze en attendant voir qu'est-ce que j'avais dit, le prochain album de Ferregola, Jésus des nuances sur le marché. Eh bien, on va vous proposer cette chanson qui est déjà disponible toute chez eux. C'est pour souhaiter un heureux anniversaire à Madame Magali Bumba, l'épouse de Papi Botonoble, qui fait ce dimanche son anniversaire de naissance. Ucheze pour Magali. Ucheze, Ferregola. Zanzembo Rosana Kati album Nabiso. Cette fois-ci, tout ça, la stratégie Sika. Par manager Nabiso Charles Eta Bundengaza au coordonné kaka. Bon monde tous en émission photo là déjà tout long là voilà. Donc nazo pesa na mbote déjà na odette chibambe femme d'affaires, na pesi Didé Chombo petit Jésus Mbote, na pesi Chirigo Orligola autikos bisala inauguration ya lieu saint na boîte na pesi Mbote. Vient absolument choquer le mboto bokulaka na pesi Mbote na alta moda Gilles Sana vraiment na Kenya tozalaki do bato mbongo bauti libanda ya mboka bauti na neti Cédric de Tokyo utaki na Dubai
donc tozalaki na Eric Mandala atindaki délégation na ye donc Nairobi ezalaki tombe do bato ya mbongo toyoka kuna bazalaki te il paraît mais tout le monde a passé de Tokyo en tout cas on doit remercier Massa Nanga Francis Louya en tout cas na ebile na rolo bati bato mbongo basantara bango na ndenge wana quoi donc on doit remercier les Francis Louya et puis le général Defao général de tokutana qui vraiment ba musicien bazongi na ba koli ya ba plan pour former ici la raté donc on doit remercier encore et puis on doit repesa mbote lisusu na Berado Prince des Zamunda Paul Muntu na opesa mbote na vina Costa Couleur na pesi mbote na Tirigo la papa Soraya ya dada joyeux anniversaire encore na pesi mbote na ngai na Trésor Pembele Jean-Marie Kikonda voilà donc tout le monde a demandé comment ça te faire alors tous on a Nairobi na Kenya pour l'histoire moni tout mbula suka mbula yo sepeli penza suka mbula bilan vraiment tout ça l'équipe de Toba qui notre ça polémique parce que polémique est beta musique té na ningo lo baté que nous sona kei na beti na intérieur photo que na beta libanda to tombola honneur ya mboka na biso boye donc koloba su mingi ezate koloba mingi foza na musala donc musala tozo sala yango wana boulot eza omona na miso batu oleto cha suba makelele nini tout ça donc musala ndi tozo sala yango mtezo mwana quoi orenge nemere orenge normalement qu'est-ce que j'avais dit andikobe baozi l'album voilà c'est le déclarant depuis Lumbashi on te baozi lango mais avant on va retourner à Nairobi hein vivre masolo et kuna jeune tsana na bandeko nyonso ndenge basipila ki na rumba Pombo Ferrego la abété le baron Jésus des nuances que nous vous proposons de revivre ces grands moments de cette production de Ferrego là à Nairobi avec tout son groupe. Ferrego là à Nairobi, des très belles images, une très belle production qui a fait beaucoup de bonheur au docteur Jeff Ndjadi, il était également à Mireille Wakak. Alors Ferrego là, il solo à Kobetox ses amis. Très apôtre parmi Bilombo continue à casser ma solo na Yozalaki nandenge okendaka kosala masolo na studio tout alors comme na so babi obo osala clip ndenge toyoki non Yozali on tout les amis non ce qui ezalaki doza contre-temps mais intégralité ba clip PC Salama déjà donc ezo bimakalate les gars mo pas tozala on est l'autre fois na studio na PC Mbote encore et puis félicitations encore na album nae parce que bakbao c'était là nango et lo so eza bien côté on a tout bangela ke souté ça la ba bloka malamu et puis so ezaki mabe so ezaki obe banata mso mona d'abord ata faire rigola na TVT na tangi kombote mais et loko to sai musala malamu foli na yango wana bakbao c'était là nango bakbao yo kango coup de chapeau yango wana déjà yango c'est essentiel quoi. Très bien. Alors si quoi likambo affrontement au barake on a affronter hein que neti je même piano beta au côté lié kasi yango na tiko moninga nga linga ba artiste nyonso aza mutema malamu na linga ba artiste nyonso basala musala bien ba aimer surtout to respecter bango lokwa to kota ne asika tam se ozala pe bien na vandi bo to zana rep tam so to na ndule boye muto moko côté na tam se le yo ba ko sala nga na oya siko na wana zana Ferrari nanga donc na ko ya nanga siko na oya donc so muto no so mona ko inviter faire no mikolo no so na oya na rotala tala ba ndule ya baninga watu wana voiture kitoko Michel Boussoy na Ferrari na Congo eza Ferrego là eza na ndenga mabete so za eloko kitoko fo hermo ko komisaka mbote na Nesha Pindi Blaise Fashion Papi Boto joyeux anniversaire encore à Magali et je salue ma maman aussi ma Marie Azan à Paris na ebike azolandanga ya kuma Holanda to la mama ka mama boto tete na pesi mbote na batu nyonso na oyo bazolandanga o balinga Ferrego là Ginde Vito na pesi mbote ya mingi na pesi mbote na Edo Muzamba l'intouchable Guy Makoda Brad Pitt Patrick Mumbata na pesi mbote na Daniel Leko force de frappe Daniel Leko na pesi mbote à trop sans oublier les autres sponsor officiel ya Ferrego là les alliés les boss ventrier na Lukapa ye boss ventrier na Lukapa boss ventrier na Lukapa na zo pesi les mbote ya mingi po yemta zo sala biso to zala et pasteur Padum Petit moto la Nzambe na Panama na pesi ba programme ya bonne année tozela ba programme ya bonne année semaine oyo na ozana Paris na ozana Paris pour quelques jours et nazo kende pour na kozwa disque dur pour na toi aussi ça misa na biso soto salawa sans oublier ba mission 4 ba tcheba nzembo na album nanga donc tozo sala malembe ti album ici là to offrir bango yango na mere orenge kio voilà prochain album de Ferrego là si Dieu le veut si tout va bien sera très bientôt sur le marché Ferrego là merci
Merci encore, Mamie, mingi donc basé belé sans oublier na pesi Nelly Bomei, Boom Show, Vekas na pesi mbote na Eric Gwenye Mobali azola na ngai na pesi mbote na batu nyonso. Ferregola na pesi mbote pas comme la souka émission. C'est la fin de cette émission de ce dimanche. Merci encore une fois à vous tous qui nous avez suivis. Prochain rendez-vous avec l'actualité musicale.